Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala eleki ya solo misa ya français eleki misa ya latin na bato ebele pamba te na misa ya tongo ya lingala mwasi ya ndunda receveur chauffeur policier politicien bazwaka libako ya kokutana pamba te moto nyonso aza na bopete ya kososola nyonso oyo eza koleka nayebi ke boza ebele liboso ya batv na bino motema likolo bobitunaki ntango tokomi 11h juste sango misa ekobanda ngonga nini effectivement misa ekomi nauti mobembo moko ya molai mais salami mpenza na lombango mingi pamba te mokolo ya jeudi déjà en après-midi na longwaki awa boyebi ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président de la République autaki kozwa mokano pamba te asengi bakanga baport nyonso ezali privé oyo ekosalama na lolenge ya nyamunyamu yango ekoyesi kosalama te nga lokola journaliste d'investigation natali na miso ya biso ya bato te na koti na dimension mosuku ya bite lolenge ya kosalisa mboka eza kovanda awa te obanda kokomaka o te satire à balle réelle est-ce que nako kokoma sur place te nauti ti na mwanda jeudi na longwe awa na kamati nzela na motuka na komiti na matadi na ngonga ya ba 21h na komi na matadi kolala na tongo wana bozomona bilili eza oyo wana ezaki sasa te eza nde mwanda place na uti na boma na komi wana na lali na tongo nango tosali mo émission na matadi na longo matadi na komi boma sima boma na sali musala ndambo na poko nango 18h na ke mwanda bande kwa mwanda bokolimbisanga po na mwanda na sali ka 45 minutes na kende kosala enquête moko na silisi kolungwa mwanda na zongi su boma tolali na tongo biso wana nde toyeko kota na port TV za radio te bokomona biloko bokoyoka nazosenga na bato nyonso baza sensible bato bakwa ko supporter makambo te oluki likayabo pembe na bido ya mai potentiel ekozala na makambo na kolobawa na makambo bino bokomona pe na makambo ekoleka na poko lelo émission za mibale awa moko na tongo na 19h pasteur Gili oya IDPS akoya parlement debout en direct à partir de 19h donc bokanga nyonso eleki bokoyoka wana kati bokomona Kabila za na bateau selon l'information tozi sur place bokomona bateau ya monene ya Joseph Kabila bokomona yango selon l'information ya bateau bapesi biso bateau wana eza ya Kabila bokomona pe bino moko ba port ya Lukuta to ba port mibale oyo kwesi onatra port ya Ledia oyo ndenge bato bayebisi biso balakisi ba port ya Ledia nde motebomi bango batiena port ya Kuntwala Mambimbi wala zaka moto akala zo sala mo drainage wana zo zo mabanga na bazela zo keno tenga wana nde balobi bato ya Kabila yango wana oye bagate selo ba information to juste bato ya Kabila bato ko ba bokoyoka yango ngana za ba explication te naza ni sengo makasi ya kosala émission lelo pona yango naza koyamba pona bino c'est un grand politicien oyi mobangi avandi na se amona ka musika koleka mwana mokyo ya telemi bapaka pona okende kolobisa bango za ka mwa passe mais so bazui occasion bino no so bana ndako kimia po litoyi wana ekozwa mwa maloba kitoko Monsieur Bertrand Ewanga Jean-Bertrand Ewanga oui olinga mobimba wana Jean-Bertrand tondaka boye Jean-Bertrand Ewanga très bien botela yo na sepeli mingi pe félicitations na musala munene ozali kosala merci kofungola miso ya bana mboka très bien esengo mingi pe nzambe akopambola yo kosolola lisolo ya politique na lingala ozomona ngo eza humiliation considération to eza valeur lokumo eza kotombola mpe culture na biso po ete lingala ezali ekomi lokola langue ya identité nationale omoni le président de la république soka akai na poto asolaka na diaspora na lingala omonaki mpe la première dame akomi na kananga à s'adresser na bamama na lingala je pense que c'est une langue de la fierté
opportunité tetolo bayango ezali malamu et puis nga naza linguiste naza kopesa cours na IPEN nazali valoriser les langues nationales c'est un honneur bato ebele balobaka soko leki na prison centrale centre ya rééducation ya makala kobima nango bato bakomaka mpenza omona moto avandi akomi pasteur moto mosusu azokoka koloba te wuto bakangaka nazorapela kozali ancien prisonnier na régime ya Kabila osalaka une année 12 mois ntango obimi namoni attitude no échanger c'est-à-dire l'homme est appelé à évoluer Kabila apesaki yo mpenza atoli apesi yo pe sanction namoni ke sanction wana siko okomi mwana malamu non seulement il y a ezali yango pamba te il y a aussi l'âge kokola pe naza mokolo pe na bandi ko analyser makambo proprement nazali susu nage ya manipulation te nage ya ba émotion te na komi ke soki problème eza na mboka il faut to analyser yango na ndenge ya bosembo pe toyeba wapi toza kokenda na kanisi ezali yango mais tokoki ko tolérer makambo ya mabe na mboka te soki ezali ya mabe toko dénoncer c'est pourquoi toko soutenir yo très bien po mosala oyo kosala ezali kotombola ekolo na biso tokenda liboso très bien pe oyebi soko lobi vérité ndoki abangaka ndoki azozonga azongisima très bien merci beaucoup alors lelo siko toloba vérité na kobimisa biloko nyonso ba âme sensible vana na ndako tala mo aboye kosala biso mwa bien nalingi tout solo là mais yambo ete to solo là tikala tanga dès que biso bengaka information du jour pamba te ba imboka bazala quand même informé na situation nyonso ndenge za koleka information du jour on commence les FCC condamnent les propos dénigrants tenus par certains membres de l'UDPS vis-à-vis de Mabunda et exigent réparation. Félix Kabange Numbi, aux militants de l'UDPS, chacun a un chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Vanda Kimia, Ndeko, Félix Kabange Numbi, Vanda Kimia, réponse nous est Kobangate. Sénat, mardi 15 septembre 2020, à 11h, séance plénière, ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre. Diplomatie, pardon. Les mini-sommets de chefs d'État de la région à Goma, reporté ministre des Affaires étrangères. 18 corps des creuseurs artisanaux ont été extirpés dimanche 13 septembre des décombres après l'éboulement vendredi dernier dans un puits d'exploitation d'or à Kamituga, dans la province du Sud Kivu. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zegouri, a échangé samedi avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila. La rencontre s'est déroulée dans la commune de la Gombe-Gelem. D'après la MONUSCO, ces échanges entrent dans les cadres des bons offices qu'assure la chef de la mission onusienne. 3 sujets étaient au rendez-vous d'après la même source politique, sécuritaire et mandat de la MONUSCO. Les agents et cadres de l'OGFREM appellent le Conseil des ministres à revoir sa décision d'élever les mises en place effectuées au sein de cette entreprise publique. Kinshasa, viol d'une mère de famille par 12 Kuluna à Selembao, Lizane Mbalemba alerte et dénonce. Rentrée parlementaire de septembre prévue pour ce mardi 15 septembre. Côte d'Ivoire, on termine. Guillaume Soro, investi candidat à son absence. Très bien. Alors, beaucoup la kawane ezalaki maïbisi à Mokolo. Mais d'abord, il y a les bosseux betingai ezali kambwa passi sur le plan sécuritaire. Na kolinga total na photo et sali tour du monde. Je vois là-bas. Okomona. Okomona na facilement. Photo et sali tour du monde. Moi na moko ya moke babomi baboti na ye. Moi na wana vandeli moboti habite ke moboti ya kufi. Pe asimbi sanitala mwana ngoye wana esali ngai pasi na motema ndeti na meme ngana lati robo yo bomoni lelo na che couleur ya biso ya mawa na yoki pasi na motema po couleur na catholique eza couleur ya mawa nde yango na lati ya na yoki pasi na motema mwana oyo baboti na ye bakufi na kozala na bunya soki nzaba bateli ngai dans 3 semaines nazoya na bunya nazokoma na bunya spécialement pour la kotala problème sécurité retour enquêter na mwa makambo ebele on va prendre tous les risques nzamba kobatela biso na kokoma na bunya esika na pona kotala bandeko pe tozoluka mwana oyo ata famille la riba la biso mwana nazokende kozwa mwana oyo tondimi charge bosolo abokola mwana oyo ti mwana akokola nous allons mettre les moyens pour pouvoir aider ces petits garçons lobia koma pe moto pona ki pasi natali pe mwana na ngabo na ki pasi ba violer moi si moko na Selembao 12 kuluna. L'insécurité à Kinshasa
et puis la République démocratique du Congo. C'est quoi en fait la solution? Discours, police et zali, mais on ne sent pas l'efficacité de l'État sur terrain. Comment faire pour mettre fin à cette hémorragie, insécurité, ezala biso ya kuluna, ezala est? Très bien. Bon, d'abord, pour moi, les alliés pas si mingi. Na sala qui tweet moko. Na lobby est-ce que maman, la première dame, peut se saisir naka oyo pour baka pe ezala ki mingi kuna. C'est-à-dire que cet enfant nous interpelle tous la conscience nationale. Bon, maman a koufi. Ngai na kokoma ndenge nini. Félicitations à idée aujourd'hui. Pourquoi vous ne le prenez pas, des choses comme ça? Non, nous on a pris l'engagement solennel. Merci beaucoup. Bossolo récupère l'enfant. Merci beaucoup. Mais il faut que tous alana, alors que soit un peu plus grand, parce que Ebele Bazali, oh Bapara Bakoufaki. Très bien. Il faut au niveau de la République, quand j'ai cité la première dame, au moins il y a l'autre sali pour on étudiant qu'on a poto, oh Basali ba plus grande distinction, ba du ba bourse. Mais est-ce qu'on ne peut pas concevoir quelque chose pour Banayos Sowana, ou Bazali victime, il y a intolérance, de l'État à Salata, Narfelina, à récupérer Banawan. Je crois que c'est un droit pour ces enfants-là. Très bien. Et je vous félicite beaucoup. Merci. Et la question de l'Est, c'est un cauchemar. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dit que cette question ne se terminera pas par une guerre. Il y a trop de complicité. J'ai posé la question au gouverneur du Nord Kivu. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez nous? Il dit, c'est un problème de complicité et on ne prend pas les choses au sérieux. Je parle sous son contrôle. Peut-être qu'il s'est confié à moi. À l'objet, le long de la frontière, j'ai accompagné les nôtres, le long de la frontière, entre Bissona et Rwanda. Au Congo, on a la place, les militaires rwandais de l'autre côté, bien disciplinés. Et pas un abisso bazater, équipe qui te va surveiller bazater. Bah, monsieur Sokai Bazali, mais Balali, il y a un problème de complicité. Et même à notre époque, et l'armée a même communiqué ça, que certains qui encouragent cette situation, Bazali n'a pas parlé Mawana, Bazapé n'a gouvernement, ils sont connus. Mais ils sont connus pour qu'on les sanctionne pas. Mais justement, ils ne sont pas défendus devant la justice. Toute cette complicité-là, il faudra que l'état de droit qui s'installe aujourd'hui va poursuivre Bango. Parce que n'a pas eu communication à FARDC, et c'est le moment de dénoncer. Parce qu'on ne peut pas abandonner tout un pays comme ça. Nous sommes victimes de nos richesses. On nous tue comme des mouches. Même quand on mouche, parce que l'équilibre écologique est bébé. Mais les humains. Alors, je crois que sur cette question, nous pouvons faire confiance au président de la République. On dit qu'avec beaucoup de courage, il est allé voir le président Kagame. Bon, tout le monde a crié. Ceux qui ne trouvent pas le compte pour que la paix arrive au Congo. Pourquoi pas si importe? Non, non, non. Biloko on est aussi à la diplomatie. Et puis, je crois qu'il faut des mesures. Et puis, il va reprocher le président de la République parce que avec le génocide rwandais, le président de la République ne pouvait pas serrer la main à un ennemi. Pas un ennemi du genre Kazan, l'ennemi du président de la République, mais un monsieur qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Non. On ne pouvait pas. L'UDPS qui a lutté pour un état de droit, justement, ne pouvait pas laisser Kagame arriver ici, être applaudi à Papa Etienne. Non, non. Mais à notre président, qui peut même s'incliner. Il y a Batombi à génocide rwandais. Tout ce qu'on peut dire de Kagame, mais il est chef de l'État. Sécurité Nabiso, ils peut dépendre de Naye, peut oya bango ko dépendre de Nabiso. Oyo baspect à problème on est à justice. Vous suivez docteur Mukwege qui insiste sur le tribunal sur le Congo. Et si il est établi que M. Kagame a la main dans les sacs, il devrait être poursuivi. Parce qu'il y a eu aussi un génocide des Hutus au Congo et des Congolais. Et il y a un rapport mapping. Il y a aussi le rapport des Nations Unies. Bon, mapping Yango, qui le cite nommément avec son armée. Peut-être que le temps n'est pas encore là, mais ça va arriver et il sera poursuivi. Donc, Biloko Wana, il faut le régler par la diplomatie. Et nous encourageons les chefs de l'État dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Alors, Général Sylvano Kassongo, Botala Nano, Kuluna Oyo Eleki. Voilà. Bisika Batubaza Kola la terre.
le quoi la Selemba au moins si va violer na 12 kuluna. C'est une mère. Mais 12 kuluna baye komatelaye. Batiki na maladie, batiki na psychose, famille. Moi sur la koyi komi bomalo la j'ai, mais la police existe. Et là, c'est grave, à quelque part, il y a Babylone qu'on a posté à la police. Nous sentons l'inefficacité. Est-ce que les c'est qu'ils ont recruté la police, ils ont changé de commandement, il y a ville. Le problème se trouve à quel niveau? Il y a l'inefficacité aussi, la complicité. Je suis à Kintambo, apparaît Baboto Lingay. Je vais voir la police. Baboto Yokotenin. Ah, côté Okuna, il y avait Nye. Vandana Nye. Et le policier m'a ramené l'appareil 30 minutes après. Ah oui, ce sont des cas qu'on vit. Je connais un cousin, Nalimete. À Bengi, la police, je suis menacé à la maison. Ah, tu il y a aussi un problème de formation. Et puis, il y a aussi la territoriale. Nous avons un gouverneur de province ici. Le monsieur, le général Kassongo, est-ce qu'il a les moyens qu'il faut pour assurer cet encadrement? Opération Likoff, au Yakanyama, on peut après ça de tristes mémoires, parce qu'on a battu les gens comme des chiens. À bout portant. Et c'est moi qui ai interpellé le ministre de l'Intérieur au Parlement pour qu'on arrête ça. Et on a arrêté. Mais logiquement, c'est quoi? Mouzé est arrivé dans ce pays. Qu'est-ce que Mouzé a fait? On pouvait ramasser tous ces koulouna. Ils sont connus. Les policiers savent où ils restent. On les ramasse, on les amène à Kanyama Kassese. Ils vont nous produire du riz, du maïs là-bas. Et je suis sûr que formés aussi comme serviteurs de la nation, ils peuvent nous revenir ici comme des personnalités qui peuvent développer le pays. Très bien. Il n'y a pas de méthode. Et puis, nous avons le plateau de Bateke. Mais il faut que le ministre de l'Agriculture, le gouvernement, fungola bilanga kuna ya kokona pondu, kokona haricot, tomate, on recrute tous ces jeunes gens là-bas, ils vont abandonner ça. Donc, il y a certains coins de la police, parce que même au niveau de la prison centrale où nous nous habituons avec des Koulouna. Mais la justice, Kangi Moto, Memi Ekuna, quelques mois, libéré. À l'époque, les parents viennent corrompre, on avait Koulouna Bimi. Donc, c'est un problème, un cauchemar pour nous. Et quelle est la méthode à utiliser? Est-ce qu'il faut les tuer? Non, pas tuer. Kokanga Bango, l'avion, Tokaina Bango na ile ya Izui, na Katia Lakikiv, Kosala Bilangakuna. On peut transformer ces gens-là. Et s'il y a des séquences comme ça, au Yebi, à l'époque de Mobutu, il y a eu des gangsters ici qui tuaient les gens. Même qui bango na ikaferate. Ikafera na kati ya jamba Équateur kuna. Makambo isilaki. C'est-à-dire qu'aussi, encouragement ya ba politiciens. Webi chaleur. Très bien. Il y a un parti politique qui utilisait ce que vous avez meeting na Sainte-Thérèse. Et le parti politique a utilisé Bakuluna pour agresser les gens. Et nous savons même que certains ministres ont donné des numéros matricules au Kuluna. Batonabango. Salaire. À l'État. Donc c'est ça le grand problème ici. Et le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, tout fungo la biso sont mis que des mesures soient là. Parce que il y a na limité, maman moko bako kanana na hôpital, aborta. Alors, vous voyez des choses comme ça, c'est la faiblesse de l'État, il faut qu'on agisse. Très bien. Et très rapidement. Très rapidement, de fortes mesures, les gens qui ont l'église, ça la cacho. Ma frère a tétu bakanga, baba o bakoyoka te, au sali cimetière, au sali hôpital, ma malade au bazo bikate bazo esika okenda opem. Na leka ki na kimpese, na ime na kimpese. Kulu na eza na kimpese na niveau moko impossible. Telle enseigne que bato bakomi kola la 18h 19h pour bala muka 23h à partir à 0h bango moko population bakomi ko sala bango moko population bako veiller pour que kuluna aya ko attaquer bango bazo côté la bango pona ko yiba bango ba 300 000 ba 200 000 peko boma bana na bango kimpese insécurité gouverneur atuma tubwana ozali mokonzi po kanga ba photo te oza mokonzi te soko lati kitoko oza mokonzi soki ba peuple na yo. Vous devez agir en urgence dans la méthode à ma casse pour la sa solution na population bazako na biso. Na ngai to fongola dossier moke likambo ya tribalisme na Katanga.
naza na message moko nasalaki eza kotambola na réseaux sociaux natangaki yango naza koloba yango ya solo mpo nga nazalaki victime na niveau ya Katanga na Lualaba ntango nakomi na Lualaba makambo nayokaki naza ngai moko te bato babengi ebele bao baza bavictime. Kabange Numbi aza na chaîne ya télévision à titre de rappel bazalaki na parti ena Ngoyi Mulunda ntango bakosomba ba $100 contre arme bazalaka lesika moko wana ezaka mémoire nazo rappeler arme wana ekendaka wapi toyebi te mais $100 moko bato banda kofuta yenda koyebisa biso jour akoya na bosola koyebisa biso baarme banda kokende wapi mpo toyebi esika arme ekenda te azwaki maloba eloko nayoki mpasi Kiabula mpe atelemi pembeni. Kiabula yo oza gouverneur ozaka mwana malamu Kiabula wandani otelemi na moto azoprone mpo na tribalisme botala nano bino moko epaba Félix Kabange Numbi examen d'état esalami na Malemba Nkulu botala nano na Malemba Nkulu bato bavandi na brique lokola moto azobota aza maçon bato bavandi na ba brique. Tribalisme eza ennemi ya développement moto akoki ko encourager tribalisme lelo te tala examen d'état place aza kosala brique na Malemba Nkulu oyo eza urgence te pona bango urgence eza obe Kabila soki moto alekisi 30 ans akotika la flatteur te soki moto après 30 ans azozala flatteur aza déséquilibré mentalement flatteur il y a plus de 30 ans azalaka te ça c'est clair. Tozonga na na régie naza kozonga na peso maloba po yo lobela likambo ya tribalisme parce que trop c'est trop nous sommes fatigués tozali peuple be moko bino bozaki na Mobutu alobaki tata moko géopolitique to moko bongo lelo e makambo ya tribalisme euti wapi en image et puis toza kozonga. Vous allez bien? Oui. Qui va faire 100% aux examens d'État cette année? Qui va faire 90%? Toi? Qui va faire 80, plus que 80? Qui va faire plus de 70? Alors, mes félicitations les plus anticipées. Moi, je suis l'administrateur du territoire assistant, chargé des questions économiques, financières et développement, Gabriel Manzamba. Je suis accompagné, vous le connaissez, notre sous-prophète. Il y a Laurence, il y a l'IPPA. Donc, c'est toute une forte délégation qui vient vous encourager. Non seulement vous encourager, mais vous souhaitez également bonne chance. Bonne chance pourquoi? Parce que nous avons la certitude et la foi que vous allez tous réussir. Et ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez vos examens. Assis à meuble sol, au XXIe siècle, ça fait très mal. Voyez-vous? Mais l'État vous reconnaît. Les députés ne pas voter président. Si vous voulez voter président. Vous voter président congolais. C'est que le Congo rwandais. Non, c'est congolais. Nous avons droit à voter. C'est un droit civique. Congolais, nous sommes droit à voter. Celui qui va écarter, le but que nos députés a voté. Et bon, celui qui va député va voter d'une manière économique. Bon, donc ça va être la population. Élection est à niveau ceux qui va dire élection à niveau cela veut dire que nous sommes députés au voter. Ça dit avant la décision à Bongo qu'il y a un référendum. Pas tout le peuple a voté. Très bien. Le peuple d'abord. Très bien. Bango bakosa relève te que bako mitine la population yenda vota to kosa makipe mingi na turo to lingi to voter ngole auto yebi baza na sika na biso pour tribalisme ndenge bazo kabla ka ba ekolo na mais on a peu politique sur une chance. Très bien. Merci beaucoup. Biso to ça ba congolais. Le problème c'est ça biso ba ne Congo to na tribalisme té. Très bien. Mais toujours regretter toujours quand tribalisme est partout. Biso ba Congo toujours regretté. Il faut tout bundisango. Il faut tout bundisango. Pour le moment, tu as le président Moko. Très bien. Et ça, Fachi, Félix Tshisekedi. Bon angai. Bango Moko basala ki balua na bango na République o eleki. Bakoka ki ko appliquer te oyo eleka ki na République wana. Mais tant que le président a côté, les mêmes
il na bakasa je cite Félix Kabange Numbi tango bozo e pa batoloba na Castrana na Katanga et pas ya Joseph Kabila le Katanga eza e pa ya Joseph bakasa e bana na droite o ezali penza aussi ça au pola o ni bebisa bato yo zali leader d'opinion yo zali bato yo balekisi makambo nyonso ya politique bomoni yango na miso pe bozo expliquer boyebi pe pasi nini au tribalisme et ko omela miso o analyser makambo wana ndenge ni wana liboso ya mibale na liyo kota directement na likambo ya propos oyo bato ya IDPS ba exagérer na langage parlement debout quelques personnes pour ne pas citer les noms bazui courage na parlement debout na bango on a koyamba pe le on a poka pasteur Gili bazui courage ya koloba makambo ebele likolo ya Janine Mabunda o azali quand même okonzi pe po azali président de l'Assemblée nationale et puis na minute oyo bato ya FCC ba komi kosenga quand même réparation pour ba propos eleki ndelo koloba na mwasi ke abotaka te koloba na mwasi ke ozi bokonzi menzoto zo ya monene te bokonzi ngenda na nzoto ba propos wana ezali penza mwa mabe biloko mibale wana lobele mabe mingi d'abord tango Kabange Numbi aza koloba pesa ngai pasi mingi aza na sens ya histoire te de Gonabiso puis alingi le président l'ancien président Kabila te et c'est là où nous disons je ne fais pas l'avocat du président Kabila. Nous avons connu Mobutu. Il y a eu des tambourinaires comme Yewana, Bazakia, Ngana Kokufana Maréchal, Ngana Marchal, Sikamoko. Certains sont avec le président Kabila, mais ne pensent même pas à la famille de Mobutu. Un homme comme Félix n'aime pas Kabila. Il ne peut pas tenir ses propos. Il dit le Katanga, c'est le village de Joseph Kabila. Bon, les gens de l'Équateur, je vais parler du Grand Équateur, qui ont voté Kabila. Biso Baoumonae, tozali bambo ya Kabila ko voter bato ya Kisangani bato ya Goma tozali belole poto ba votaki Kabila na 2006 na 2011 non ça ne construit pas le pays et nous n'avons pas besoin de personnes disons on ne peut pas appeler ça une personnalité hein, des éléments nuisibles comme ça pour la communauté. Le problème c'est quoi? C'est la territoriale, l'autorité de la place. L'État a prévu toutes les mesures pour discipliner, gérer la bonne administration. Il y a territoire. Mais si le gouverneur est incompétent, il y a le Kassaïen, vous avez vu une fois, sur ordre du président de la République. Mais Kassumbale, c'est comme calme. C'est ça l'État, on ne défie pas l'État. Mais quelqu'un qui vient avec des propos comme ça, il n'est pas de notre époque. Mobutu a déjà balisé le terrain. Papa Bo, Moko. Ekolobo moko lisanga pe kimia na mboka. Mais je me réserve donc monsieur le docteur, je ne sais pas ce que va étudier en médecine à Salawapi, vous vous adressez à votre peuple et avec beaucoup de haine comme ça, non, il n'a pas sa place et moi je pense qu'il doit être poursuivi. Très bien. Parce que ce que les Kassaïens ont subi na biloko elekaki akala. Et rappelez ça, il n'y a pas que les Kassaïens. Ce que les gens de l'Est subissent aussi, ou partout, ce sont des éléments génocidaires bangoana. Je pense qu'au niveau du Parlement, il ne faut pas lever immunité. Il est inutilement important un monsieur comme ça. Un perturbateur, un grain de sable, Nakatia Group. Et le président Kabila doit s'assurer, l'ancien président, je veux dire honoraire Kabila, doit s'assurer que ce sont des gens qui l'opposent avec les quelques Congolais qui peuvent encore lui faire confiance. Et ils sont nombreux. Hein. Ils se réveillent le matin, si vous touchez un seul cheveu de Yuma, je vais paralyser le pays. Yo paralyser le pays, yo tu vas. En ce qui concerne à propos maladroit, la jeunesse de l'IDPS, Parlement debout, ils allaient alors comment on peut soutenir les choses. Mais ils allaient dans l'école et patriotisme na kati. Nakati école à patriotisme bazako la kisabiso ba mibeko ya mboka mpendengeni ya mener la lutte. Moi j'ai travaillé avec Feu Etienne Tshisekedi le combat de la non-violence. Mais kofinga mama oh ana moi je condamne ça. Et j'ai été très content de la réaction à Nicolas Kazadi, le conseiller, c'est l'envoyé spécial, le conseiller spécial du président, qui a demandé qu'on applique la loi. Mais on applique la loi pour ces gens de le bateau Parlement debout. On ne peut pas appliquer la loi également pour n'entendre Mwamba.
qui, à la longueur de minutes, peine importante, infligeant qui va menace peut bangir le sénateur Bijungoya. Ah, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il n'y a pas de gens qui sont plus importants ou l'équipe. N'a pas poursuivre parlementaire debout, on peut dossier à Tambouemamba. Pas poursuivre. Comme ça, il y aura l'égalité. Très bien. Tribalisme ennemi à développement. Joseph Kabila, aux Amolandimone, mais à Bossolo la politique. Lorsque Félix Kabang et nous, la beauté na moya ça les corbeaux et les renards, parce que le corbeau n'a jamais été joli. Il faut conclure directement que vous avez à côté de vous des Jida modernes. Pas Jida moderne, il y a les lots. Jida beaucoup évolué, c'est un Jida moderne. Ouais. Vous ne pouvez pas diviser ce peuple qui souffre. Le seul pays dans le monde va faire aller par la tour, on va foutre un bon on a pourquoi. Bolingonde so bomba biso bolingo kabola peuple wana. Katanga yayo, Katanga wana yayo. Nani biso ke Katanga eza ya Kabila. Nani biso ke Katanga eza ya Kabila. Alors que la constitution zo pesa kontonzela ko kede siko yani. Congolais ko vana na Congo central, au kozana bokomona ba image de ba dinga na Congo central. J'étais au Katanga là, comment j'ai été reçu. Biso yoso kuna. Na Katanga plusieurs fois on a été bien accueillis. Et puis ndeko Sango. Koloba ebele eloko nini bango basa na Katanga. Omoni makambo eleki na examen d'état na Malemba Kulu. J'ai fait la route de Lubumbashi Kasenga. Na salipe Lubumbashi Lukasi. Mais le villageois de Kasenga, il est dans les mêmes conditions que celui de la Trois chez moi qui souffre. J'ai vu une maman outi na jamba na Verona saki ya makala. Na tuni bon ya papa na passe. Il faut na sala pona foutre là-bas na classe. Les mêmes conditions. Bon, vous êtes devenus des milliardaires, mbongo peut ébérer. Mais là qu'on est vous savez population ngo bolingi boloba chez nous au Katanga. Non monsieur, c'est Motondenge wana. Et je peux vous dire, moi j'ai été gouverneur de province avec Joseph Kabila. Il faut savoir reconnaître le peuple mérite à Batomoussous. À notre époque, le président Kabila, à l'époque, quand nous étions gouverneurs, insistait sur l'unité. Il faut, vous êtes gouverneur, il faut sécuriser tous les Congolais. Nalingi koyoka te na province na yo, moto province Moussous a des difficultés. Bon, ceux qui croient qu'en faisant c'est ça, ils vont les séduire, je crois que ce sont les victimes. Et ce sont les gens qui ne sécurisent pas le chef de l'État. Parce que, et là, on a créé comme haine l'ancien chef de l'État. Donc, nous voulons que Motondengo, c'est un véritable corbeau. Il y a qu'au Bengana. Aza la pembeni na isu même na parlementaire. Très bien. Oui. Makorbo Basilito, on va récupérer un deuxième dossier. Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji, on a frère un autre numéro. Pasteur na Mujimai. Pasteur Kayumbi. La PCMO de Papa Place Azali. Pasteur Kayumbi, Nzaba Pamola. Nazo Benga Yoko Ipsana, est-ce que frère Ngoïka Sanji ayaka kaka église to azali rectograde. Est-ce que Kima église to ayaka? Na lingina ye baso wa kenaka église. Parce que Ngoïka Sanji prend le courage. Qu'est-ce qu'il propose? Il dit, situation économique et après Covid-19. La raison est valable. L'économie n'a pas été affectée. Les amis sont côté dans le monde, l'économie nous a touchés. La raison là, elle est valable. Mais quelle est la fin? La fin, il dit, pour se faire, le rôle de l'économie a frappé. Pour la économie en 2023, et pour la Congo, le rôle là, Bissomoko to financer l'élection pour naïe tokenda. Na maya boponami biso to ponobeka ba député nga Israël mutombo na koponobe député mais président de la République eza ba député nde bato ba kopona bango oyebi makambo lekaki na ba assemblée provinciaux oyebi makambo lekaki na Sénat siko bango nde ba pona président likanisi wana ekosalisa mbongo ekosalisa mboka pote totia misolo mikie to sala maponomi pamba te so totie mobimba risque za élection na 2023 za la te makantino eza boni un autre numéro. Batteur de tam-tam Moussous c'est Ngoïka Sanji. Depuis à droit licence Nayawa na Inikini, où Azaraka Absana Bakou, il y a droit constitutionnel congolais, parce que c'est le professeur Bata qui le dit, il croit qu'il a commis une référence. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est pour énerver la population. Est-ce qu'un pays, est-ce qu'une plateforme comme le FCC, les gens à qui faire confiance de Ngoïka Sanji? Un licencié en droit qui se dit avocat.
ayebi que l'article 70 de la Constitution de la 70, l'article 220 est verrouillé, donc on a évoqué les macatères. Aïe, pour ça, là, c'est pas qui n'a réaction à Némi, le professeur Némi. Alors, vite, tu levé dans l'option, tu levé un moteur pour aller et si tu as sauvé à Bissanga, pour tout, yoso, makala et makalikolo. Et pour les cater, et là, on va vers la capitale, dans le Bouchima, ils ont Chichampa. Chichampa. Amérique Chichampa, n'a été dans le cadre de ce cas, de qu'on a récupéré, qu'on a eu, à comme il y a le bateau. Ati kabilo kwa tuwebi sangoya miba ya na lobite yete mais makambo ezekana miba tuwebi ba kwesa miba tuwebi bango avant d'amener un diplôme et une licence ya maliri wana. On ne peut pas accepter que balu bakenda ko revoir teto ya ko voter le président na scandale na passe obiso aujourd'hui ngana lunga ba élection. Mais est-ce que vous trouvez que les Congolais, je peux vous donner un exemple, il y a des gens ici, lui-même est ministre, son épouse est député national, son fils est député provincial, son beau-frère député provincial. Est-ce que le peuple a voté ces gens-là? C'était des bourrages. À partir du moment où l'ancien président a dit, Alingui, observateur international, Bazala qui n'a pas Bango pour avoir cette majorité mécanique. Dans cette assemblée, il y a au moins 200 parlementaires que je respecte. Le reste, ça, ce sont des gens qui dorment, qui bouffent l'argent de l'État pour accomplir ma volonté comme la Bangoï Kassanji. Des moutons noirs. Des moutons noirs. Parce que ces jours-là, nous viendrons tous occuper le palais du peuple. Donc, je voulais dire que à propos contre Maman Mabunda, Azamama, je crois qu'il faut qu'on respecte. Mais il y a Très bien. Pour Azali, homme d'État ou femme d'État. Mais elle se comporte comme une militante. Je ne sens pas la personnalité à Mokondi Amboka. Biso tomona ki yango le jour de l'élection, à baki photo ya Joseph Kabila Nantolo. Ah, nekonanga yo. Et puis, désignation naïe comme président et assemblée. Mais le président Kabila a secoué beaucoup de cœurs. Na mindele, na bichon, c'est que voilà une dame qui peut aussi prétendre un jour diriger ce pays. Ça peut nous faire plaisir. Voilà comment elle se disqualifie. Quand vous causez avec les collègues parlementaires, mais non, ce n'est plus le Parlement qui fonctionne. Mais c'est sûr au fond de moi. Ah, ozo entrevoir nini. Na minute bali ba koyokana te FCC na kasha tatu zo kosa na me aweza penza bilinga pona koyebiso ke ngana uti na boma nazo pesa eloko ngo sika yozo maloba tango yogo zo so sisi ndeto kotala yango bokomona mokonza mboka zumo kana lobi ke ba port nyonso ya privé bakanga bakufa sikoyo IGF asali rapport ya plus de 1326 sociétés ba oba ko evrer na exonération mais plus de 86 nyonso zo revenir na famille ya Kabila selon rapport o bango ba pesaki awa sikoyo ekomi kita boyoka desate bakozonga est-ce que tobanga te démarche ya Fayulu o ya sengaki auto trahison président sala ba nomination ko komema ba destituer président est-ce que tokoko banga te na izongeli o ba ministre belo kwa eteni longondo akoko kweya pe ezongeli o zomona ngondenge nini ba règlement de compte kozala te likambo mina kuna sakata tokozonga nango te awa toko kende bo ministre intérêt ba kanaki e déjà. Est-ce que Bakoko est sabaté? Parce que la majorité silencieuse, le peuple congolais est debout. Peut même le parlement autour du palais du peuple. Mais ma c'est quitté. Tous qu'on félicité police nabisoa. Général Silvano. Motopé à Saint-Jacques. Tout ça qu'on félicite Bango. Ils allaient aux députés à Makambonanko. Les jours où on soulever la question, on a besoin de retourner dans la et là, quand on voit ça aussi, Bakeba, article 64, c'est-à-dire que ceux qui ont mis Biloko Wana, destitué le président, n'a destitué le président de la République. Oyazala qui est élu, il y a destitué Yonan. Et la vigilance est totale. Peut-être kita, toko surveiller. À la seconde, nous allons entrer au palais. Mais il faut craindre. Parlement, député,
ba escalier non il y a ba clôture toyoka sangoke omoni assemblée nationale ezalaki te na triomphale basala mo lopango mosu na milieu wana ezalaki po tango bakobanda makambo wana po bato bakota na kati ya lokuta toko grimper likolo ya lopango en vertu de l'article 64 kokota na yo na cravate na kokitisa na nse tolingi tokoma kuna te moto abangisa biso te président bakoki ko destituer te o wana elokuta autre trahison le plus grand traître c'est comme le docteur Numbi ici qui va Kabanga ici qui va dire que ici c'est chez nous. Ça c'est la trahison. Vous violez l'unité de la nation. Kasi yo zo soutenir Kabila, ozo soutenir Fayulu. Pour Fayulu auti kozonga wa jour ya zonga wa. Na moni ba image ba vidéo belé le quoi ozaki pe na bozongi ya Fayulu. Alors si ko démarche à Fayulu zaki sorti ya crise. Donc la sali proposition à sortir à crise pas battre azo contester ma communauté lelo mais ba moni pe ba nomination à chef de l'État viola qui constitution et sengela qui azala peut-être reprocher na haute trahison. Démarche à sortir à crise bato moso ba komi ko benga dialogue. Lelo mboko bato ba olukanini. Tokenda na dialogue, to présenter ma ponomi boyoka ni moso so ba réformer salama. Solution ezozani sur le plan politique. Porte Félix ça la mosala penza malamu. Et sengeli dialogue et sengeli à la gouvernement union nationale tokeneka maponomina 2023 et sika ko bimeza wapi teto boy dialogue pour dialogue et donc ça biso sim pour tout avoir nouveau costume to comme son excellence et puis le peuple continue dans la misère. Il y a eu les élections, il y a un chef de l'État assis sa mandat nae oyo mosusu ekenda mais ndeko biloko oyo moni wana moto abangisa moninga te en ce qui concerne l'arrivée à Fayulu ngana zalaki te. Et là, bah, image à Kalatango, tu as vu Fayulu, à outi na Genève, candidat, na Zaraki Moto à la Mouka. Na Zaraki Popa. Olongwa? La Mouka est koufa Kalakal. Na ebisa baro que la Mouka est koufa. Olobi nazo bien, Olobi? La Mouka wana est koufa, et wana est tiga inde cinéma. Je l'ai dit à son temps, j'ai dit la Mouka, parce que la Mouka est une plateforme électorale. Élection peut essayer de kondia sika ekomi. Bon, yo siko ya boye bisabiso ke la Mouka ezali d'abord bayoka na kate. Et si comme moni bango wana. Katumbi Jean-Pierre Bemba le courant ne passe pas. Katumbi na o nani Fayulu ça ne passe pas. Moi je pouvais pas continuer toloba munjito te. Donc je pouvais pas continuer dans cette histoire. Et ezali parce que ba oui peuple soutenir ki yango tokana nango. La Mouka n'existe pas. Il y a un moment à sorti à Bango différemment, ainsi de suite, à Réunion, Moussou, ainsi qu'à mon côté. Donc moi, je n'étais pas à l'aéroport. Ce sont les images du 18 décembre 2018. RTNC va coller, na RTNC, RTNC va lobby que Bazaki n'a difficulté pour la Mouka à Boyaki, que Bakanda ko couvrir, arriver à Fayulu. Et c'est ainsi que Balouki va image à Kalande, Balouki aujourd'hui place n'a qu'on fait ça un bot. Mais non, vous pouvez pas m'opposer comme ça. Moi, je ne suis plus de la Mouka. Olongwa la Mouka, lokola un mécontent éternel. Olongwa la Mouka pour au monaki bantere za soutien. Tango d'abord yondo zaboza Kabila c'est monene. Yonne ngozawana. Et wanga yo salaka na Kabila. Ou salana Kabila gouverneur. Est-ce na yanga ni? Zelati. Est-ce ngana yanga ni? Ekola totiliwa. Na Kabila. Na yebi yango. Kabila c'est monene. Yo na pe ye Kabila tia ngana boloko. Il faut ajouter yango. Abwaki ngana boloko, mbula moko. Pour yo kakatenda kangaka yo. Na yo gani. Otiki Kabila. OK pas Kamere. OK pas. Je suis ah oui. Vous avez raison. Na combien pas Kamere. Pas Kamere. Ovanye pas Kamere tata mote mobeli kulo. Ozelate olongwe OK na ndako. Mama no pa yeko kufa. OK na ndako. Ovandi tata OK ndaka prison bimi okokite olandi mo pepe AR tout ça to kozwa mbongo bimi bokaboli mbongo bokendaka pa Moïse ape sabino chambre salon bokomi kolaka na geritso mon pa Moïse ayo fongole les portes bovandi bane na kaka mbongo sili bino na AR ba obimisa soute siko na minute ovandi na chômage lelo komi ko betelaka Denise Maboko okumisaka Félix et tout ça bondumba ya politique au juste aux awapi ngana za na opposition opposition ouais ya failli opposer atika ko befa non l'opposition dans sa diversité. C'est-à-dire quoi? En français. Au Canano. Liboso bakenda Genève. Mukundi abiso à Rasop. Félix Tshisekedi, le président de la République. C'était lui notre chef à Rasop.
tozalaki kuna IDPS na balie na ye AR G7 la dynamique de l'opposition où il y a Martin Fayoul biso ça tozalaki famille moko toutaki Genval mokonzi na biso ye bon donc élection les résultats bimi tout vandi na lonien nazalaki encore na lamuka mais biloko mosusu ça s'est dit. La première parole il y a Félix Antoine Tshisekedi Kabila assis à lobby à partir d'aujourd'hui il n'y aura plus de prisonniers politiques. Kabila ko beta ba paupière ya mi balé ba kacho yonso tout ya nere ko kangana de miap ba comment ya misato les exilés politiques yonso badjonga. Est-ce qu'il aura le courage de faire ça? Je me pose des questions. Mosusu abani mosala gratuité et enseignement, liberté d'expression. Tango Fayoulou auti Genève, nga na ye na voiture de l'aéroport jusqu'à Nandako na ye 45 coups ya gaz lacrymogène todwaki. Comment on a passé de konare, ça dit que miso yone likambo mai toyaki na ngwe siri. Aujourd'hui le président Fayoulou il descend, il est accueilli, il tient son meeting, il va jusque chez lui, il n'est pas inquiété, pas même un seul coup de gaz lacrymogène. Nabi, mais nous avons atteint l'objectif. Il faut soutenir cet homme. Il faut soutenir le président, il faut l'aider pour que arracher le coin. N'oubliez pas que FCC biftek les gens on a mounoko. Président Félix a ça un coup d'état. Ce cas ça la coup d'état, n'était changement à la minute. Basali coalition. Coalition, ça les gens qui démarrent, je ne crois pas. Au moins, en Afrique du Sud, apartheid. Mais Mandela a dit, l'ancien président Mandela a comme vice-président. Pas parce qu'il est même, M. Nabosa, il a comme Mandela, mais parce que Kimi est côté Nambok. Les concepteurs de la coalition, non, idée à Malamuto Kendaliboso. Erreur, Ezali. Et là, quand on reproche la coalition, c'est que la FCC n'ont pas de respect vis-à-vis du président de la République. C'est-à-dire qu'on respecte pas Kabila. Parce que si vous attaquez Félix, vous humiliez Kabila en même temps. Alors, initiative, le ministre intérieur a cru que ça a mis en place sans nous consulter. Mais le PSP monte de mise en place partout. PST, enseignement supérieur et ailleurs. Est-ce qu'ils consultent cash? Non. Moi, je pense que les combats que nous avons menés, entre autres, c'est ça. Et au lobby, na bondumba ya politique. Terre na bandaki. Bande sika mokote. Terre. Eza bondumba terre. Idéal républicain. Landa isika ma izochola. Eza mbongo terre. Parce que ce que za mbongo, ninga na koma ministre karakarate d'État. Ngane na conduisa ka délégation ya INC. À la demande de mon chef Vital Kamere. À l'époque. Que je salue, hein, que je salue. À l'époque. À l'époque. À l'époque. Moi, le secrétaire général n'a outil prison. Na retourne question mo ya Kamere, ndenge bakangi Kamere méritocratie ou bien ezali complot politique. On répond à quoi. Papa. Voilà ndeko bomayo ko ata ko le dollar hotel. C'est au mangate. Donc na keikuna na moni passion na mona ki na prison. Pour ba proposer ngabena comme ministre. Na obi na boy. Le gouvernement Tibala, n'a koloba sous son contrôle, de Konanga Ingele Azali, à Bengingaï, Jean Bertrand, parce que Ngaïna Tibala, à côté de Tien Tshisekedi, nous étions des amis. Mon ami vient, Koutangaïto Salamusala, je vous respecte beaucoup, aux Amoninga, Naboui. Pourquoi? Sont devenus nombreux de ministres ici, mais la situation n'a pas changé. Mais moi, je vois que le président Félix est en train de provoquer une mutation. Si les gens ne voient pas, c'est leur problème. Mais remarquez que le président Fayoulou est sorti de l'aéroport jusqu'à la maison sans être inquiété. C'est la raison même pour laquelle vous avez abandonné Moïse Katumbi. Non, je n'ai pas abandonné Moïse Katumbi. Avec Moïse, que je respecte, si Moïse a dit bah coller d'abord étiquette c'est un Italien, bah coller étiquette Moussous c'est un Zambien,
Non, c'était une injustice. Tout Bundi. Oui, Moïse m'a fait confiance. Il me nomme moi secrétaire général adjoint ensemble pour le changement, porte-parole. Porte-parole. Babongana les canaux élection à parlement pour Nazari porte-parole à Moïse. Mais Moïse a commis. Annoncé que tu as créé parti. Bon, tu as dit que tu as ça parti. Mais tu as dit que parti en haut. Et Zaline le quoi, G7 a récupéré la situation. Mais G7 n'est pas ça qui n'a pas déjà Kabila. Bakuta biso en opposition. Biso to mona ki comme boya papa. Quand tu es joué à terre. Ah, tu as dit que tu as dit que terre pas que joie. Pour que ya zonga. Tu sali musala munene. Pe musala ngoye na prix pour appeler ça ki biso mbongo. Soko yanga nyo lokuta. Et nous avons pris des risques. Ya jongi. Monsieur a compris. Parce que Mobutu a dit en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Non, mais ça peut évoluer. Oui, et c'est pourquoi je dis que moi, je ne peux pas, le respect que je donne à Moïse Katumbi, comme à tous les autres, n'a failli les autres, n'a pas finga mototé. Parce que les changements, Mobutu, c'est comment proche à Joseph Kabila. Dynamisme. Voilà. Mais est-ce qu'il a répondu à la question à Bondumba? Est-ce qu'il a répondre c'est là. Dans le lobby, dans Jonathan Kotigabiso, il est spécial. Mon père est président, il est un dossier spécial. Communiqué justice pour tous états des droits. Fondation Alpha Matrix, Azoyamba, du lundi au vendredi de 9h à 16h. Batouyo Bazan a problème, il y a le pan au Moussala comme des comptes finales. Ndekona Oloko Bakanga et Latinate, Mokolo Pan Motomofuteli, Bamisus, Weko Benga Bandeko, na numéro ya 099 50 20 745. 099 50 20 745. Yaga l'avenue Colonel Ebea numéro 3, commune Yagoumbe, immeuble Hôtel Ave Maria, à croisement avenue Kassai, Colonel Ebea référence carte centrale, pour assister gratuitement sans prix, sans argent. Bota la siko bino moko bokonzi ya mboka ISEF komola bato yolobaki bapolo nyonso ezali penza ya mikelike oyo eza kosala malamu te sekeli bakama bapolo privé Onatra akufi nde kokufa l'État congolais aza na nyango ya Onatra ya 750 millions de dollars oyo bazozwa biloko ya Onatra efuta taxe te bazwa biloko ya lani ya Onatra bafuta eloko te Onatra asali démarche bafuta bango sur 750 millions. Alors, il a pas de 750 était. Bino on a travaillé, vous avez la nouvelle l'État et Maïna pour régir les autres 300 millions. Batigi Baron a 400 millions la part. Ici, on va foutre dans le côté. Ce qu'on a na bomba, on continue à port et de port et comme aéroport. Pour les pour les Batouti, Babandaki, au Kamata, ba conteneur 2000 les mois, 45 jours, ça 2000 conteneurs, ce qu'on va dire 50 conteneurs, il n'y a pas. Ba port mi balé. Port moko kuntu na mambimbi balobi eza port ya Joseph Kabila na port mosusu eza koto nde ya Lendia port ya MGT soki MGT à partir ya Cameroun bacha ba Congolais ba négociaka ba maso à partir ya kuna à partir ya Cameroun bakangi maso alobi te yo kena on a traité okende pas la biso kamata ba fatage ba négocier à partir ya kuna on a traité ko vana zo mona kaka énergie zo lekela biso et que na port ya Lendia selon ba information pour te sur place. Dépôt les alakati so otali dépôt eza passe. Bon comment la bino moko même tio moko oyo bandeko ya égal balekisi tio moko na kati wana ezoke donc eza projet ba ndobwa ka carburant ko benga koto ezoke le tipa. Na lobi no ke boko na ba reportage. Mercredi na 19h ezali dossier spécial boko na enquête nyoso ndenge to sali yango mercredi ko sanga te. Bon na boyoka bato ba di sur place biloba. Boyoka explication. Et donc on dit que les pour wana ya bomba. Yoka explication. TV za radio. Banda tokotai na 2012, 2007 à 2012. Biloko ya gasu. Le banda pe port ya MGT etongamaki koto na boma isekufa. Ba port nini ya privé o eza awa. Awa na boma. Oyo ezo mettre bino port ya l'état en difficulté. Tozana port o eza na boma ezo mettre en difficulté la port a Kuntwala. Parce que na Kuntwala bon, il faut téléma ou peut-être ambisi ou il faut coûter quelque chose n'apport à l'État et téléma raté il y a un rapport privé il y a Kuntwala de place on a les mettre biso en difficulté recettes moi écoute ils a des agents moi pas foutre ma bien ils a de port où ils ont mettre en difficulté ils apport il y a Kuntwala un apport MGT parce que tu as un Mex na je traf
Mex ils ont un contrat na MGT Agetraf ils ont un contrat na MGT les ports il y a l'état Onatra ils ont KO par rapport il y a des ports ça dit privé na privé mais batonga ba port na bango kuna biloko il faut ya kotoyo yaka likamboza te telema wana biloko faut ya kotoyo et comment min côté na ba port privé alors port au monde to koti na kalezaki boité na kala so koti o mona ba masu ezokitisa bino botala baké za vide. Ça dit bozo ça après combien de temps de masu ezoya après 1 mois et demi masu moko ils ont moins de 200 véhicules ya on est au moins vivre là au côté véhicule pas tout yamba véhicule la fois passée zagi na 175 véhicules à Pamba. 1 mois après. Côté conteneur, moins de 50 conteneurs. Et puis au téléma, 1 mois après aussi. Donc bon, vraiment, ils ont KO à 100%. Ça dit bon, mais ils ont KO. Moi, mon KO, pour réalité, il y a qui cause. Voilà. Ils ont qui n'est là port privé. Là port privé. Port privé, parce que ça me dit tout le temps. Parce que ça veut dire qu'on est en dingue, ils ont qui n'est en couleur. Dingue, on a biso awa moyen ou ça là autrement. Ils ont moyen téléma, ils ont moyen tout ça là autrement. Exactement, toujours remercier chef de l'État. Nandenge auti ko pesa bandingisa na ye ke ba suspendre ba port privé. Tu as espoir que avec chef de l'État son excellence Félix Tshisekedi que akobunda vraiment pour bana mboka ba congolais. Bana villa Boma va se retrouver bisika au depuis janvier et ya ka sous forme que ça ekufa n'était pas mais ils sont en bon état. Attends oui ba kosi que ça ekufa pour des douanes ngona talo moke. Tous on a sous des termes ko za makasi penza ya DGDA. Donc on type ba checker na vente publique sikonde ba komi ko ba futa lokola ba ba facilité. Les gens sont munene. Ya pêche. Ya pêche. Bisi moko ambale moko. Ye moko nyoso masuwa. Donc mboka za na masuwa te mais ya za na ba masuwa. Mboka na masuwa. Mais il y a ça là c'est belé Maso ezebele. Aosa na mo pêche. Ba petro kenda ka anga futa lokola kaboteur. Njoka yake na mibi, kena pe poto. Na mituka. Oma so so ye ya mituka mosusu ba pompe ma joute. Ola kisango ba ba misana. Omoni pompe kuna no. Ah. C'est qu'il na désordre. Donc kuna moyen mutako te zakate. Kuna na poro ele. We akuntwala. Donc ye mutazande poro akuntwala. Ya ye. Ah, ya kuntwala sana. Meza ya ye. Ndenge lelo egale komi. Kuna ka mbisi mutu mato biloko mzee. Na mituke bimaka. Kuna service l'État koma. Na ba arme kota. Ouais, arme ko bimaka ka oyo. Ba sama bimaka moko wa. Nde pesa ma problème. Mais kuna service à l'État koma. On a bien sur l'andi bo ese mangi na déjà usani. Urbani. Donc awa ba masue comme les cabines ekete mana. Kuna c'est facile pour kuna taba usani urbani. Talaka comprendre. Bino bo évoluer te. Rien. Nzambe azana biso. Non, l'accent na murido bota la DGDA. Bota la skoyo bureau ya DGDA. Soki motuke na bon message makambo nyonso esili elingi bineza en ordre. Bango ba ko contrôler ce que motuke ko bimato. Bota la skoyo kole tala bureau ya DGDA, ta rido. Pardon? Tala rido. Ata ilamba DGDA wa ofida. Rido na ngoya. Ata ilamba ya Yesu tango babeta ki zeke ba pasola ki boete. Zaki boete. Tala DGDA. Rideau la DGDA. Mais awa bako gango fida bato bako jambongo tala. Et c'est ça le bilan du FCC. Bertrand Iwanga Jean. Otali Yomoko, IGF, et sengali ko kanga ba port privé, on a traza ko kufa. Na uti ko sala enquête wana bato bako landa ngo mercredi dossier spécial ko zanga te dossier spécial et ko zala na 19h mercredi avec ko leka pe na YouTube en même temps. Lecture na yo na démarche à IGF lelo parce que boma ekufi pour selon information aujourd'hui pour moko za pembeni ya Joseph Kabila bako benga okunto la bambimbi mais selon batona babi eza Joseph Kabila koto bato mosusu pe balobi eza ya Ledia bango bi balende ba pauvre l'état na poro balobi ya Kabila kuna agent l'état ta moko akotaka te soko koti mufunge mukamate mubambe 3 verbes tika balobi boni te nzambe azana peuple congolais na sola kina moto mosusu alobi que mobilisation ya recette na mboka na biso quoi comment on appelle le IGF, inspecteur de finances. Par an, nous devons mobiliser 60 milliards. Pour na Moïbi, Tokomaka na 12 milliards.
Pepo na bondoki, budget na biso esuka kana 5 milliards. Mais yango wana immédiatement na rapport wana isalema bakanga rapport wana. Ce sont les ennemis de notre peuple. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas que les Makamboya Est ici là. Ce sont ces gens qui ne veulent pas que l'armée Nabiso soit dotée de moyens suffisants pour sécuriser le pays Nabiso. Et nous encourageons le chef de l'État. Il fasse ça la Moussala Naï. Immédiatement. Et moi je me dis, mais ce qui peut tokangi pour le manque à gagner. Oh, il y a Onatra. Mais ils doivent être sanctionnés, poursuivis. Nabilo Kobasala wana ke ba l'outil historique de l'indépendance nationale qui est l'ONATRA. On m'a dit le quoi babomé la biso SNCC. Ben na ba manœuvre na bangoa. Moi je pense que Dieu aime ce pays et nous encourageons l'inspection peut rapidement et salement parce que ba ofida wana e commande bureau comme encore ya familial. Pour être nommé là-bas, il faut pas y pourquoi. On m'a dit makambo Geoffrey aussi, c'est quand même ma famille. Non, non, non. Et c'est pourquoi nous disons à nos amis du FCC, vous avez de bonnes idées aujourd'hui, mais vous nous amenez avec quel bilan? Et vous osez même de dire que non, il faut tout jonga. Terre, oui, terre. Bobang sabato terre, papa. Dans le résultat, n'a pas résultat. Eh oui, à ma béoui. Donc, nous encourageons les chefs. Alors, Bakangi Kamere, méritocratie ou bien un complot politique? Donc, il faut partager Kamere Vital, c'est quand même une étoile pour ce pays. L'amour pour le Congo, et pas Yamotoana, il faut respecter. Mais le dossier est judiciaire. Il y a moi quoi clamé innocence naïe, il parle de pièce contre pièce. Bon, bah condamné 20 ans. Bon, si qu'un dossier a sali appel. Tout c'est là. Pour tout bah, s'il est innocenté, c'est la méritocratie. S'il est arrêté qu'il y a de preuves, conditions sur les alliés, nous allons déplorer. Mais ce que j'ai aimé en Vital Kamere, c'est que dans son combat judiciaire, il a placé la croix de Jésus sur sa poitrine. Et ça, c'est trop pour les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ne comprennent peut-être pas, mais c'est un message fort. C'est pourquoi il faut aller fortement blindé psychologiquement. Ce sont les étapes qui arrivent aux politiciens. On a déjà vu des gens qui ont fait la prison. Mandela est sorti de la prison, président de la République. Quand on a eu tout ce qui a justice, c'est ça là, mais nous prions qu'elle est en bonne santé. Très bien. Bertrand Ewanga, je pense que tu es ici, Missa Lelo. Ah bon? Olobi makambo nyonso na motema na yo penza lolenge makambo siko otomba maboko poto ça la résumé avant botala ndenge na boma bato ba yambinga oh là là ba mais opposé nga question à RT mais ça kimia merci zande na yango merci bino boza ba dissident nan dissident ah oyeba kitaka na kobenga dissident bino nde ba dissident oh papa tolo bana bosolo bino nde ba dissident bino nde ba dissident s'il vous plaît oyeba kitaka sango na bengi sangote la vérité de biso yangwana tolongoli le dissident oh bino ba dissident te biso te bakolo eloko mokolo tonga nde Muyambo Paipai Jean-Claude Muyambo le bâtonnier Pierre Paipai oyebiye Sagasiki ngai oana la hiérarchie des AR et la conférence de présidents. Il y a eu des troubadours qui voulaient nous opposer avec le président Katumbi. Ils disent non, il faut pour votre initiative était parce qu'il faut l'autorisation du président Katumbi. Non, nous avons dit non. La collaboration, nous avons travaillé avec lui, on a atteint l'objectif, il est là, il a créé son parti. Bon vent pour lui, Bissot, de se retrouver dans l'action, une préférence. Nous ne sommes pas du gouvernement. Pour que Babenga Bissot que tu commis du pouvoir. Nous avons une préférence sur l'action que mène le président de la République. Et nous disons que c'est notre combat, même à président Fayoulou. C'était quoi? Prisonnier politique était tout ce que j'ai cité ici. Exilé était, n'était. La liberté d'action politique. Et ça, comment on a? Alors, on a Nazali, du sous mon toit. Qu'on pète tête, bon, moi, continuez. Bishop est bête, il y a ma boque. Tu vois, AR n'a pas seconde soutenir Félix. À 100%. Ah, bien, vous avez AR, il y a elle, soutenir Félix. Il n'y a pas d'elle.
Il y a un certain Kizikiko. Il a eu un dossier. Pierre Paipai. Il avait 3 voix. Il manquait une voix. Trobi Yoza membre Abisso. Pesaye, Aboy. Il était en quarantaine chez nous. Il y a idée qu'il perturber l'action Abisso. Donc, il y a une conférence de présidents réunis. Il y a un poto, là où Mosusu. Bokabi bango na Satan. Terre sur le quoi bango balobi va rejoindre le président Katumbi bakenda parce qu'ils veulent nous opposer. Très bien. Et puis tobi bokenda na kimia biso tikali. Dobino na Félix Sikabo. Dès qu'il y a peut-être un démo, biso to ko sepela. Boko sepela mabe na epe bozo yebisa epo abongisa. Mais musala ya conseiller ni. To ko sele ba lettre. Awa. Mabe ya Félix Siko banda geloko epesi yo passe lobi na soutenaki moto mais na yeba kita ko sa pe mabe ya boy. Nini ese sali yo passe banda Félix abandi. Na bosembo yo poza monga lo bomba te. Bon, mabe, il faut dire que le président azana itumba munene. Voilà, etumbeza mabe te. Mabe o tali Félix Olobite, Félix toza bato, c'est vrai que madame ozali mais place on doit. Azala qui décourager un peu dans ma voyage. Et l'utaki. Mais moi na mai avec la situation, faire qu'on passe 50 000. Tombola maboko bertai. Na ona traba imbela kinga mingi. Bande kwa bunya na zoya. Ndeko chombe ya Montbleu, yondo zali chargé à mobilisation, pour mobiliser bandeko. Finalement na zoya bunya. Il faut na ya tozoya kozwa mwana, lakisanga photo ya mwana wana. Tozoya kozwa mwana oyo ya moke na lobi, baboti na yeba kufi na yoki pasi na motema. Bosolo na politique to bito kama ta mwana wana. Totia misolo mwana wana kola bazala na Yohane esika moko. So inkolo alingi ekosala mabongo biso totie mokano ba autorité pe ba faciliter biso tozwa mwana. To kosenga ngona lolenge penza. Biso tozwika ko yo ba faciliter biso. Moto pazana eloko alingi atinda pona bandeko ya bunya mwa liputa volonté. Soko zana ngozana mwa elamba bosolo na politique ezana venu du livre numéro 75. To bengi na numéro na ngai ebani 081 355 26 32 yaka kotika liputa mwa lipa nazokende bunya bino maboko bwe supporta ka de tumba boy oyoki yango tombola maboko ekozanga te précieux tombola maboko ezanga te bon natuni yo vrai ou faux uti koyebisa ngai ya ke lamuka ekufa kala o etikali wana nde cinéma vrai ou faux, outi koyebisa ngai ya ke mabe omona na Félix ezaka ba voyage ezaki exagéré. Oui, à un moment on a que trop de voyages ça prenait des risques aussi. Tous ces avions to ko ka sango mabe na nini mais heureusement Nzambe a batelaki. Vrai ou faux outi koyebisa ngai ke sengeli ba punir sévèrement bateau. Il y a IDPS va tenir ba propos maladroit à l'égard ya mama bunda mais tambe mwamba pe selon yo et sengeli pe balandela e bango yonso. Et to lobaki que parlementaire debout ezali école ya patriotisme pe nandenge conseiller spécial ambassadeur itinérant je crois Nicolas Kazadi alobaki et que baluka moto ya alobaki biloko wana po ezongela matin po ezali ko ternir image ya parlementaire debout nde uti ko sili solobi bino bondimi na bien ko soutenir Félix bozota neka zobeta ndembo pe bobengani bato mosusu na AR baza su na AR ba ya lisute ba na placité boza su na sika na bango te baza na placité. Et puis, on lobby qu'on respecté combat à Kameri Mingi, mais on a passé na problème à justice, tout est justice à ça, Moussala. Justice à ça, Moussala. Penzambe à Kengela et pour Nabo. Très bien. Mote manapeto. Merci. Nasukolami, mobimba, namakila, yoko kitsala yo. Kitsano maboko, na yonkolo. Nalina bisabana mibali na barabasi. Na uti Congo central, na Tamboli, na Oninzela Monaïbe Mwinde Zate. 90%, donc 90% ouvra Zate na Nzela Molilo Be Molili. Congo est comme la passe. Dollar ya komata, batu ba souffrir. Mais yo kokanga ba kolote mwana mwasi kovanda na mwana mwasi nyoso yeba ko fungolelo kona. Fungola yo ko poza moto, o esengeli yo vivre. Comment au fungole eloko na yo obomisi yango bien moto akoko ya koti atali pe asepele koza la salon de coiffure okoko fungola ka ta restaurant bato bazolia bazosepele idée il faut ça mwana mobali na kwa sale fort kola na ndako to la fopwa mama telemisi eloko na yo moto atala toza bangala moto atala o telemisi eloko no boy moto atala ah o pe mobali na telemi ya ekoza ndako etage ekoza ta cabine poso ka ngima bongo moto oleso azate non bosole si
Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. Ben Beach, spécialiste en immigration américaine. A Betty Kelelo qui a bandi déjà pré-enregistrement et à déveloterie 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba. Et l'enge mwasipe mobali Oyo Bozali na passeport biométrique na $5 et à Pamba. Na moto, Boya na ba cybercafé Ben Beach, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igoton Zambi, na Lemba Terminus, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana ya Kinshasa to pesino lisusu mbote. ezali ngai ndeko na bino Ben Beach ya cybercafé Ben naye koinforme na bino ete KCC a annoncé TV Loterie 2022 yango biso na cybercafé Ben Beach tozali kobanda pré-enregistrement mpona koparticiper na programme ya TV Loterie 2022 kobanda mokolo na le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020 yo ozali na passeport biométrique en cours de validité yo na libota na yo boya na Kinshasa na ba cyber na biso ezali en face ya Hotel Phoenix na bon marché la galerie Gotanzami na Lemba pe libanda ya Apocalypse 22 na lobi na quantité mais libanda ya Apocalypse 22 yo pe ndeko ya diaspora boyebi ete bandeko ya diaspora 167 o batindaki ba photo année passée bazalaki ba gagnant cette année yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora na libanda à l'étranger bo tindela biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport botinda yango na adresse email oyo ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp oyo ezali na mopanzi mpona kosunga bino koparticipe na DV Loterie 2022 topesi bino bonne chance mpe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis tozali wana mpona kozela bino obenga na banimero na biso. Merci beaucoup. Merci. Ben Beach, spécialiste en immigration américaine. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yomotofani na mikili ya bapaya, to oza awana Congo, yomoto locataire ayokisa pasi poza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema.